Des bombes artisanales Mosusu qui retrouvées na Beni P blessé 2 personnes. Conseil de sécurité à Nations Unies va prolonger embargo à RDC na likambo Italie ba arme compte rendu à 10e conseil de ministres et Salamaki Mokolo ya lobby vendredi 2 juillet 2021. Ba élément réunion sont déto ko développer une édition ya Mokolo ya lelo. KNB News première chaîne d'information en continu na lingala o wapi na zali mesengo pi plaisir ya ko présenter les bino yango Mokolo ya lelo kasi na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote bandeko balandi kaka ndenge na lobaki ne bandeli 2 bombes mosusu ezalaki retrouvé na Beni pe blessé 2 personnes. Nathan Siata apesi biso ba détail. Va découvrir ici 2 nouvelles bombes artisanales Mokolo ya lobby vendredi 2 juillet 2021 na quartier Rwangoma na commune ya Beo na Beni. Société civile locale a expliqué que premier engin explosif oyo explosaki na Vurere oyo esali pe 2 blessés. 2 personnes na kati na bango mwasi moko pe na mwana na ye pe lisusu ya mwasi bazoki grièvement suite na explosion ya bombe moko ezalaki piégé na ba inconnu na journée ya vendredi. Ba victime oyo babandaki kokende na bilanga mpona kokende koluka biloko na bango ya kolia avant ba piétiner engin yango. Bazali de péché sikoyo na structure moko sanitaire pour na soin na même commune ndenge indiqué qui Voltaire qui tambala président ya structure citoyenne oyo. Kasi musika tena wana na même commune na quartier Malepe moko lisusu ya ba bombe ezalaki découverte kaka na ba aire ya ba 20 midi na population ba autorité compétente ba yaki mbangu ko récupérer yango en présence ya ba casque bleu ya MONUSCO et c'est lui qui préciser que na moins d'une semaine 5 bombes artisanales ezalaki découvertes dans la différents quartiers la ville ya Beni. Armée a chargé ba rebelle ya allié de forces démocratiques ya ADF nde bazali ba auteur ya ba attentat terroriste oyo. Na bongo armée a seli prudence makasi na population pe collaboration na bango pona koluka ko démanteler réseau ya ba rebelle oyo bazali koluka mabe ya population na partie est ya République démocratique du Congo. En attendant état de siège ezali ko continuer musala na yango pe kalate suite ya malamu et cause la population ya Beni pe ya partie est ya République démocratique du Congo bazali na besoin ya kimia pe kimia ya solo. Kinshasa et l'équipe partout. Compte rendu à 10e conseil de ministres et Salamaki Mokolo ya lobby vendredi 2 juillet 2021. Naomi Pila a sali résumé Bolanda. Mukula na bomesano 10e réunion hebdomadaire ya conseil de ministres et Salemaki vendredi 3 juin présidé na premier ministre P chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. C'est nos comptes rendus et Pesami na porte-parole ya gouvernement P ministre ya communication Patrick Mouya Katembwe. 4 points ezalaki inscrits à ordre du jour. Ya liboso communication ya premier ministre mapi asengaki na ba membre pe équipe gouvernementale na ye batika la concentrer na programme ya action et gouvernement na priorité majeure o ezali bongo sur le plan politique basala ba effort nyonso pona kozongisa autorité à l'état pe kimia na partie est ya République démocratique du Congo mini instauration et état de droit pe respect à droits humains sous organisation et recensement pour la permettre qu'on réunion à disposer la carte d'identité et organisation ya ba élection moko ya bonne qualité ndenge mission na bango ezali sur le plan économique équipe gouvernementale na et sengele za maîtrise ya cadre macroéconomique amélioration ya climat et affaires et sous relancer production notamment et agriculture na kati ya RDC sur le plan ya reconstruction équipe gouvernementale na et sengele tale la réhabilitation et construction ya ba route ba pont pe ba chaussée ni ba route secondaire pour la relier ba province ya RDC et puis sur le plan environnemental assurant qu'une équipe gouvernementale na base a toujours concentré
mpona kopréservaka environnement pe écosystème ya RDC oyo ezali très riche ekoki kozongisela biso mpe mosolo ya ndenge na ndenge. Asukisaki mpona kolobola likambo etali social, atalisaki ke esengeli kolanda programme ya gouvernement ndenge ezaleli na oyo etali vie sociale ya population, mpe lisusu kolandela poursuite ya programme ya gratuité ya enseignement, couverture universelle ya santé pe bongo la bongo. Équipe gouvernementale ezongelaki likambo etali situation sécuritaire na est pe ndenge nini bazosala mpona kotelemela problème ya sécurité, lisusu problème ya terrorisme oyo ekomi ya babombe artisanale na ville ya Beni notamment oyo explosaki mikolo elekaki. Basengi na baforce ya défense batelema mpona kolandela yango hormis mosala oyo bazali kosala deja kitoko koneutralize barebelle par-ci par-là, notamment na ville ya Irumu na Ituri wapi baneutralizaki quelques rebelles ya ADF na oyo etali évolution ya pandémie ya COVID-19. Ministre ya santé atalisaki ba statistique oyo ezali kotalisa ke RDC franchir bar ya 41 241 cas confirmés. Yango basengaki na Kinshasa oyo ezali ti sikoyo épicentre ya maladie oyo ya coronavirus bazala toujours na bokebi renforcer ba geste barrière pour la lutter contre propagation ya COVID-19 troisième vague où ils allaient déjà makasi en République démocratique du Congo. Gouvernement congolais toujours na cadre ya 10e réunion au conseil de ministres a adopté qui nouvelle feuille de route ya 69 réformes feuille de route où ils allaient viser amélioration du climat des affaires pour la commission économie et finance et exécutive nationale. Feuille de route ezali na total ya 69 réformes adoptées préalablement pour la commission économie et finance et exécutif national. Gouvernement samba lokonde bazwa qui soit ya joindre chaque réforme un indicateur na ngo on a mesurer et qu'évaluer moment venu ndenge ekosalema. To rappeler que adoption ya feuille de route oyo ezali suite ya recommandation ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asalelaka équipe gouvernementale na 8e réunion ya conseil de ministres oyo ya président Kauta Bunya na partie est ya RDC. Yango ezali résultat ya mosala oyo esalemaki du 19 au 24 avril dernier na Kisantu na Congo central na groupe thématique climat des affaires oyo ezalaki constitué na 57 experts sectoriels oyo bazali kolutte butu moi mpona kozongisa climat des affaires ya malonga pe kofaire développer économie nationale. Conseil le ministre oyo esukaki na kolendisaka ba ministre nyonso ba travailler moto na moto mingi na vision ya chef de l'État pour na survenir na ba besoin ya population congolaise selon ndenge chef de l'État azoningela masolo ekumbela. Akolandelaka makambo boye pe koyebaka nini kosala kolandelaka yango na kati ya ba réunion nde kosala ke mboka na biso ese développer kozwaka mikano na longa na ntango esengeli Yabo et Kitoko Makasi, Kinshasa et partout. Conseil de sécurité des Nations Unies va prolonger embargo et RDC na likambo etali ba arme image et commentaire Nathan Siata. Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité résolution 2582 /2021 Nanzela Nayango a reconduire le 1er juillet 2022 embargo sur ba armes, interdiction ya ko voyager, gel ya quelques biens au ba imposant la République démocratique du Congo. Décision qui prise mardi 29 juin 2021 à New York, na États-Unis d'Amérique. Conseil a réaffirmé que embargo sur ba armes ezali ko s'appliquer depuis résolution 1807 entre parenthèses 2008 na gouvernement congolais mais lisusu na bato mosusu pe ba entité oyo comité de sanctions écriaki en vertu la résolution 1533 2044 oyo edezinaki ba oyo bazali lokola ba cible ya ba mesure mosusu ya sanction ndenge conseil de sécurité alobi azali préoccupé na persistance ya ba groupe armé notamment na est ya République démocratique du Congo. Résolution oyo adopté mokolo ya lelo conseil exprimé préoccupation nango na likambo etali présence persistante
ya ba groupe armés nationaux pe étrangers na est ya République démocratique du Congo pe na souffrance oyo bazali ko infliger population civile ya mboka lisusu ba violation ya droits humains na bongo ba exprimer lisusu préoccupation na bango alikambo oyo etali poursuite ya exploitation pe ya commerce illégaux ya ba ressources naturelles oyo ezali ko permettre na ba groupe armé oyo ba opérer pe ba se féliciter na ba engagement oyo diplomatique oyo zwami na ba état ya région pour na ko favoriser kimia pe réconciliation na région. Conseil a sengi na ba état signataire ya ko mettre pleinement en œuvre ba engagement na bango conformément na accord cadre pour na kimia sécurité pe coopération pour la République démocratique du Congo pe ba région. Conseil de sécurité a prorogé jusqu'au 1er août 2022 mandat ya groupe ya expert chargé ya ko appuyer comité de sanctions pe ko exprimer intention na bango ya ko réexaminer pe ko se prononcer le 1er juillet 2022 plus tard pour une nouvelle prorogation. Ba groupe ya expert bazali prié à ko présenter rapport moko à mi-parcours le 30 décembre 2021 au plus tard pe rapport sous final le 15 juin 2022 au plus tard. Conseil a rappelé dans contexte oyo que secrétaire général azali engagé ya ko faire en sorte que oni asala ba effort pour que ba auteur ya ba meurtre ya 2 membres ya groupe d'experts pe ya 4 congolais oyo ba accompagnaka bango bazala traduit en justice. Na ko appuyer enquête oyo nationale oyo fungama ki na République démocratique du Congo secrétaire général ya ONI et sengeli abakisa ndenge conseil elobi pe ko continuer ko assurer na ba limite ba ressources existantes pe lisusu déploiement ya mécanisme ya suivi actuellement oyo ezali composé na haut fonctionnaire moko ya organisation pe 4 experts techniques pe lisusu ba personnel d'appui na issue adoption oyo ya texte oyo Chine a estimé que ba sanction oyo ezali kaka moyen moko pona ko sunga kasi ezali moyen oyo ko silisa ba atrocité oyo ezali koleka na STT pe asengi na conseil de sécurité à répondre na ba demande d'ajustement ya ba sanction oyo ezali réclamé na République démocratique du Congo oyo ezali ko évoquer notamment retrait ya MONUSCO na tour na ye République démocratique du Congo a jugé important ko évaluer efficacité ya ba sanction oyo commune pe ba sanction appliquée pe a estimé que entre autres ba sanction oyo pe ba mesure ezali visé na paragraphe 2 ya résolution et sengeli est appliqué na ba personne physique pe morale impliquée na ba commerce ya ba élément oyo ezali ko servir na fabrication ya ba engins explosifs improvisé. Lisusu a indiqué que explosion oyo le 27 juin ya bombe artisanale oyo na église oyo ya Beni ezali signature ya ba ADF azali ko regretter que tisiko yo ba groupe d'experts bazali ko continuer ko résister pour na ko la connexion entre État islamique pe ba ADF oni et sengeli apprendre trop au sérieux ikambo oyo ndenge République démocratique du Congo ba souligner qui par rapport à communiqué oyo ya Conseil de sécurité ya Nations Unies Kinshasa et l'équipe partout. Population congolaise a réagi ça qui n'a ndenge a prolongé embargo ya RDC na likambo etali ba arme bolanda bango bazalaki awa na micro ya Hervé Zaka. Bon, baméricain bato lokola biso ba congolais bango ba banzambe so bazwi ba décision c'est normal selo bango armement oyo eza makasi ya armement ya nzambe soki baboyi biso tosomba minduki tokeka ba négociation na ba pays vasé po tozala bien parce que na façon oyo ba rebelle mike bazo kobimaka na est bazo kobimaka partout bon na étape oyo baboyi biso tosomba minduki en tout cas eya mwa pasi donc tosalaka makasi pe oyo bakonégocier ba pays étranger po tosomba kimia na pe na biso tozala bien décision wana ezali makasi epe eza mawa mpona biso Congo parce que ntango président Félix avi pouvoir awa bato nyonso bakolobi oyo Félix diplomatie eza makasi mais mpo na nga nabulaki ke diplomatie wana bango baleve basystème ya embargo mais sikoyo tomoni meme diplomatie bakomisaki eza makasi agissante
lelo ekomi susu bakoki kopesa biso embargo donc ezaka continuité ya kabila bodécision na bango moko baoccidentaux bayebi mpona nini bazwi badécision wana parce que soki ezalaki bo mpona biso tomoni eza malamu te balinga batika biso to évolue balongola bango mpo tozwa mpe makasi ya kosomba minduki oyo ekoki kosala fasi na monguna mais batie biso embargo donc tokosomba rien président Félix akosala mpe eloko te parce que akosomba mandoki te oyo akobunda na bato wana donc eza je moko bazosala boye c'est possible to continuer kozala na embargo parce que bagénéraux na biso la plupart ya bagénéraux bazali na basanction oyo toyoka après 10 ans sanctionné basanction zo continuer ce sont ces généraux là oyo lelo batie na tête ya armée lelo so balobi ke bafongola yango bagénéraux wana bango bakosala neti révolte donc c'est pour cela embargo zo continuer parce que bato baza na sanction bango bazo continuer na armée na biso donc ça va pas tenir et il y a pas du sérieux dans notre même na armée même na gouvernement il y a pas du sérieux raison pour laquelle tout mon état de siège ça évolue na Ituri mais état de siège ça na Ituri mais il y a des choses qui se passent kaka na kati ya Ituri na ba village na ba kati mais il faut mettre du sérieux pour évoluer notre pays. Décision ezali ba décision d'état conformément na ba charte ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Puisque na charte ya constitution ya charte ya Nations Unies ezali ko le babo armée nationale, armée souveraine. Ezali na ba Congo ezali quand même na ba critères. Le temps où armée ezali ko to sami beko ya ba corps ya ni ya statut à Rome ezali ko to sangote. Pour que l'armée quand on va sanctionner conseil de sécurité et sanctionner un général ou un salimbeba mais le gouvernement il y a pays on continue on continue à garder au lieu on livrer on destituer peut-être devant la justice pour répondre à l'acte à salina mais au boy Congo ils allaient agresser mais le Congo ils allaient agresser et puis on va salir rapport mapping il est au salini va dégager certains, il y a secret de tes alarmes. On ne pouvait pas dévoiler tout ça. Il y a eu des généraux basés sous action. Il y a eu des hauts personnels basés qui ont géré le pays, ils sont sous action. Quand le pays donateur, il y a déjà ils sont sous action. Et puis qui gère l'usine et la fabrication de munitions? C'est les États-Unis. Et c'est la grande puissance. Et là, vous avez un problème de la grande puissance. À cause de ça, c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire, ceux qui te l'indiquent, mesures à les enlever, il faut avoir une armée dissuasive. Et c'est eux qui sont formés. Mais nous prenons un monsieur qui est dans un rebelle. Pour promouvoir le PC Magalo, et puis au tiers général, et puis s'opposer contre le Conseil de sécurité des Nations Unies, où ils ont droit de veto, il y a qu'on livre Mandouk, dans les pays où ils ont un confort. Mais nous ne sommes pas confort. C'est ça un peu le problème du prolongement. C'est-à-dire qu'on veut, tous d'abord au sous-titre, puisque l'ONU est encore là-bas. Donc, lorsque l'ONU est là-bas, un pays qui est sous l'ONU, c'est-à-dire un pays qui ça ne va pas. Il y a un problème, les alliés. Cour constitutionnelle a déclaré qu'il conforme la constitution loi sur réforme et assaini. Naomi Pilapé Sibiso ba détail. Zelamaki Cour constitutionnelle a annoncé que loi sur réforme et assaini est conforme à la constitution. Haute Cour assiégea qui jeudi 1er juillet 2021 na matière de contrôle de constitutionnalité pour examiner loi oyo ezomema ba réforme na commission électorale nationale indépendante. Saisi la président de la République sous air constitution 1585 pour vérifier conformité ya ba loi organique oyo ezomodifier pe ezocompléter loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante ndenge ba modifier pe ba compléter yango na loi organique numéro 13/012 il y a le 19 avril 2013.
cour na audience ya jeudi 1er juillet a déclaré requête ya chef de l'État recevable. Par conséquent, loi o ezali soumise na contrôle ezali dite conforme na constitution pe na ba disposition na yango nyonso ezali conforme pe ezali malamu mingi. Selon communiqué au epesamaki na cour constitutionnelle, tout noté que texte oyo ezo comporter ba innovation ya ndenge na ndenge, notamment d'échéance ya ba membre na conseil d'état en cas de manquement ya ba disposition oyo lobami na kati ya mibeko. Prochaine commission électorale nationale indépendante et ko comporter 15 membres na kati 7 membres ya bureau, poste moko pour la vice-président, poste moko ebakisami pour la deuxième vice-président, pe ba membre de la société civile bakei de 3 à 5 membres. Toyebi biso nyonso que projet de loi oyo ezalaki adopté na Assemblée nationale pe na Sénat kasi yango euti koleka na cour constitutionnelle etikali kaka adoption epai ya président de la République pendant ce temps. Opposition congolaise elongo na ba confession religieuse bazali kosenga de politisation ya CENI alors que loi oyo ezali kokende déjà pona kokota na application na yango mbutu ezali toujours sur question oyo kino elope nanu ba voter kaka président ya CENI te na ba confession religieuse nyonso oyo ezali toujours kozelama par rapport à makambo ndenge ezali kokendele pour 2023 nde population ezozela élection affaire oyo etikali donc à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Église Chapelle Espérance Béni le Mona Moussali Nzambe Bovit Gonda organisé culte d'action de grâce le mercredi 30 juin 2021 Molungu esangana ki bongo na jour ya indépendance ya RDC wapi bana Nzambe basenga ki kimia na est ya République démocratique du Congo pe mwana Nzambe nyonso azonga ki na yano na mituna na ye. Na initiative ya mosali ya Nzambe ya solo le révérend Bovik Gonda oyo azwaka initiative depuis kala ya kosalisaka pe ko organisaka ba prière ya ndenge na ndenge oyo ezalaka dénommé je suis elengesa ezalaka mingi pona kosambela pona nzela oyo ya elengesa po ezala abandonné depuis deuxième république nzela oyo bakipaka yango te pe population abandaka ko nyoka mana ko betaka patenge chaque jour kobima na centre ville ezalaki pasi pour la population ya makala kasi na nzela ya mabondeli na bango lelo Nzambe ayoki losambo na bango pe atindeli bango solution ngo kombo na enani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo après plusieurs années ba président nyonso baleka na Congo ba tikala jamais ko boule ko sala nzela oyo kasi président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayoki pasi na motema pe apesi ordre na gouverneur ya ville ya Kinshasa nzela oyo elengesa esalema tala lelo oyo misala ebanda pe ezali kokoba kitoko yango bana makala nyonso pe ba pasteur ya contre oyo basangana ki lokola moto moko sima ya mosali na Nzambe oyo azwaka likanisi ya kosambela pona mboka pe pona commune ye ya makala révérend Bovik Gonda mokolo ya mercredi le 30 juin 2021 lokola pe ezalaki mokolo ya lipanda esengelaki na bango basala culte moko ya monene ya action de grâce pona ko remercier Nzambe oyo atindelaki Congo Félix Antoine Tshisekedi oyo aza na souci ya peuple na ye pe basambelaki pona est ya République démocratique du Congo Nzambe asunga ba FARDC na biso bazali kobunda kuna pe commandant suprême pona kosilisa insécurité na parti wana ya mboka nyonso elekaki bien koyemba kosambela kobina mabondeli ya kafukafu etokaki awa somo. Après culte na bango nyonso basali ya Nzambe oyo ba participaki na culte oyo elongo na mosali na Nzambe Bovik Gonda basalaki descente awa na elenge sanzela oyo ebebaka utata molai kasi évolution ya misala ezali kokende kitoko. Encore une fois balobaki merci na président Félix Antoine Tshisekedi pour na souci ya peuple oyo aza nango. Grand merci. Nous sommes vraiment témoins oculaires de makambo de monde la basali. Nicolo Bakeno, les rêves. Dans le Bakeno, je suis elengesa, je vais une chaussée. Kwa tobane ko kanisa kango na makanisi na biso. Voilà bientôt za basali biso ngono. Nicolo Bakeno, dans la vie, les combats
continue toujours. La lutte continue. Zamba Saibiso Ngolu, nous on dit que non, Zambo Asani. Et route Lenge CP Samela Biso, il n'est pas au sala que non développement Makala et ça mon domaine. Nous sommes dans Zambé. Merci. Merci à l'autorité, à président de la République, à gouverneur de la ville, la société a dit constitution, ils ont salamé salati Kanzambe, à Pambola, Bangonioso, pour tout ce que Bazo Sala pour la mission de lobby. Un grand merci. Net que c'est impossible que Baba na Oelenge ça et Tongama. Zogande à partir de Fati, le gouverneur Naye, Moka Nani a fait une Oetongami. Au travers de la prière de Sambelaki. Zamba Sala au travers de la bateau. À saler les Fati, à saler le gouverneur de la ville, nous allons la mission Tongam. Tongolo Balanzambe, merci. Bande Komoussous, Azana Kamoko d'urgence, Boutazo Bela. Oh, Seigneur, va me mailler. Parce que nous sommes dans l'hôpital, il y a Kumbu. Mais nous sommes dans Moutou, dans le Congo. Moutou, nous sommes dans les pour nous les athées. Nous sommes dans les et ça n'a pas de soucis. Nous sommes dans les athées. Il y a un monde dans ma camboye. Les lois et les gens, nous sommes dans les awa. Comme une victoire, dans moins de 10 minutes. Nous sommes dans les Zambie, merci. Mingi ya koloba ezali te basali ya nzambe pe bana ya makala nyonso balobi kaka merci Fati Beton pour na musala o saleli bango pe et continuer ba commune mususu o bazela ba problème ya boye po population azali ko sepela. En tout cas révérend Bovik Gonda merci pour la initiative o ozaki ya ko sambela pour na président na yo pour na mboka na yo pe pour na commune o yo fandi Kinshasa et l'équipe partout. Malgré Mokonza Mboka apekisi ba manifestation publique pour la troisième vague de Covid-19, Kasibeko les belés ont continué à organiser ba collation, surtout l'école maternelle. Reportage à Peggy Ilunga. Sujet à l'élève aux autres de la mingi likambo etali ba collation à l'école maternelle. Ba école maternelle et belé ba comment organiser ba collation pour na ba lauréat, c'est-à-dire bana oyo ba si troisième maternelle pour na ba matana premier première au lieu ba programmer kaka ndenge ezalaka na ba classe mosusu ya kokamwa ezaki ba école et belé comment obligé ba parents pour la contribution. Donc parents nyonso il faut contribuer na biloko ba kosenga. Pour moi, on a participé à la manifestation, exemple, mbongo ya toche, mbongo ya organisation ya fête, misu sous basenga kana ba parents, basomba ba cadeau, puis ba ki nekotika na école, bongo ba ko remettre na bana. Droit à contribution, tout peu obligation, wana e dérange ka ba parents ebele. Ceux qui azana makoki te okomona, oboti azana posa ko kende ko assister na cérémonie. Mais moyen qui des athées pour moi la foot pour moi on a été à Zoban que moi na e à cause de la négliger kuna yango biso to kitisa ki micro sur terrain peut tout na ki na population so ki système wana ya kokole bana ya maternelle ezalaka malamu bon na ebité so imboka ezana mibeko il faut ba école wana bakanga bango normalement bakanga bango tant malade ezana mboka ba boy collation ba boy d'abord non moi la maternelle borokole pour l'année. So biso to tangaka ba gardienne to tanga maternelle kuti to yebaka ngote to yebaka gardienne to ke gardienne to tangi to silisi au mati première année primaire et sili mbala moko siko ba dépense wana eza ya pamba na vraiment ekomi business biso ba parents tozo souffrir tozo nyokwa ba directeur na ba madame ba komi kaka avant ba coller ba na fo ba pesa ba droit de participation ba $30 ba $40 o ba latsa bango bilamba o ba pesa ba papier entre ta ba pesi ke balobi ke photo respecter ba geste barrière ozomona photo respecter mutu na mutu atia kashini siko bango bazo sa ba entroupement na l'école bazo senga ba droit ebele ekomi ba business na bango bazo sala ko senga biso bambongo siko soki mwana apesi yango te moye ba pesa e bulletin ezate moye ba pesa e ba nani ba nini ba pesa na école ezate biso ba parents tozo nyoka ma tozo souffrir siko mbongo ndenge to pesa ka mbongo soki yo pesi te yo zana ngote orosuka wapi bon mwana talaka bana mike tanga mona muninga balati se kuna yepe senga fo ba salela e bongo ya liboso no baboya attroupement na éviter collation et salima ndenge nini pour collation il faut batu baya mais mokonza mboka boya attroupement bibeko ya mboka na biso boya attroupement par rapport ya pandémie autoza nango donc pour là déjà ezana okuna et puis
peut ça ba maternelle tu ba makambo wana te ya ba collation bani on a pas mal de problèmes bambongo wana mieux vaut to résoudre tant mususu ba makambo ya ba minerval ya ba année ba romata ou soit to peseli bango à compte ceux qui ba na première primaire to peseli ngo à compte pour ba koya ko banda mais non que to banda au foot ba $30 pour des collations c'est pas fort important ce moi na zui na pour nga bon je m'en fiche des collations. Ça est important parce que moi on a des maternelle ata au collège exactement 107 ans que tu as tangaka ba gardien so ko silisi kaka parents no akoyamba yo kana ndata wa peso bulletin sili eza bilo moko ezande be école ezali ko luka mbongo na bango pote balia eza plus important te faut batika yango eza bien te biso ne pas na bana na biso ezali ne bulletin pour na koyeba ke moi na a travailler bien te pour na collation na biso peut en plus on va à $30 gouverneur même général Kassongo ceux qui a moniqué l'école ils allaient au Singapour na bana $30 ba arrêter l'école wana na moment où tout ça on a moment c'est difficile tu on a temps au Covid ou la troisième vague fallait que toto ça maloba o ba konzamboka ba lobby tout le monde a 30 personnes mo konzamboka boya parce que tant bana ba ko plus de 100 au monde que na ba professeur na ba madame na école ils ont baza kopesa bana malade po baboya ki eloko na photos na se ya mibeko oleke toza likolo ya mibeko Organiser manifestation na fin de l'année pour na kopesa mwana nyonso ba résultat na ye eza malamu mais qu'obliger ba parents ba contribuer sunu mwana aya te pour apesi mbongo te eza mabe bongo eza ko aider ba parents te ba boti ba futaka déjà ba frais scolaires ba fourniture scolaire ba mbongo ebele toko malisusu na fin de l'année bosinga yeba mbongo wana en tout cas il dérangeaka makasi tobo sanate que troisième vague ya Covid-19 eza ko frapper makasi to batela bana chers enseignants et chers parents pe selon ba mesure au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a pekisaki ba rassemblement il y a plus de 20 personnes siko au total nanu combien bana bazalaka na ba salle de classe pe batu oyo bako accompagner bango na cérémonie bakozala combien wana eza ko respecter mibeko ya chef de l'État Kinshasa et l'équipe partout. KNB News ya mokolo ya lelo esili merci na confiance pe fidélité bozali kopesa biso mikolo nyonso yango ezosala kitoko sala rabino toujours mosala kitoko ndenge bolingaka kasi na bosana te kopesa merci na équipe rédactionnelle mobimba oba assistaki na mokolo ya lelo na sima caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka PRG simbamaki na Papa Timothée Kayembe wazali kosala mosala kitoko na réalisation ya Nathan Siata pe édition ekumbamaki na Naomi Pila toujours na coordination ya Yemoko le grand lion de la communication Jimmy Mukendi Chimanga ngala bino tokutani mokolo ezali ko ya kimia na mabuta na bino au revoir. Réalité ya bana kino